tosengi indépendance spirituelle dans l'immédiat. Bino bana poto bozomi benga ba combattant bo soutenir ngai. Botini nga makoki oyo ko permettre na sala campagne pa nyo. Pour na conscientiser peuple totel la poto indépendance spirituelle Afrique. Gainde mo konja ba combattant. Soki bozali nguya ngana otinda bino nguya oyo euta na nzambe pour tous na sepela na bino ba combattre a poto bo beti nga ba pasteur na malam bazali bando c'est que mon c'est-à-dire